Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 9 avril, les samedis le 9 avril, bon début de week-end à tout le monde, bon week-end Nabino. Voilà, vous êtes sur Sarato la TV, en tout cas aujourd'hui, tout à moi Minga Koloba, à propos de Zemi Azawadi. Donc voilà, je dis un grand merci à vous tous. Na groupe WhatsApp Nanga Mobimba, j'ai dit un grand merci na président bébé, la présidente maman Nathalie, un grand merci à toi, un grand merci na Clara Fikaou, un grand merci na Dalia Onyema, Edwige Kalala, Pamela Kabea, Eliezer Kanou, Celia Kikela, Rose Bonga, Eliezer Kanou, Pamela Kabea, Edwige Kalala, Papa Edi MK, l'enfant mystique, na pesi ombote, na pesi sumbote na na bosani debo du chap. Bambote na yo, bambote na sol mbemba la fille à papa, bambote na nana bafana maman 4R, bambote en tout cas na batuniens tour bolinganga o bolandaka chaîne nanga makela kumba ozia masamba. Bambote pe ba merci ebele na ba sponsor nanga Majabu Gospel, balobi deuxième édition zoya avec fait, sans oublier Majabu Gift. Donc voilà, merci beaucoup Nabino, merci na Azir, merci na maman Esther J Magique Adassa, merci na Tata po FAP Kato, ma grande sœur, merci na Yope. Voilà, merci pe na la Chine ya Karine Mokonzi pe balanda anga, merci pe na batu nyonso botala la chaîne nanga, yo mto s'abonner na nouté, liker, commenter, partager. Voilà, il faut s'abonner rapidement. Pona korate ata actualité mon côté sur notre chaîne. Voilà la famille Léona Memeli Bino Zemi Zawadi. Zawadi asaeli biso lelo vidéo. Pona ko sepela ke Zemi nae e bimi Zemi nae e monani. Bandeko na olinga to sola mwa mukie. Kozwa Zemi eza mabete. Kobima pena ba homme marié eza mabete. Mais toke na parenthèse ya ke Zawadi ana Zemi nanu. Zawadi, Ozana Zemi à Pasteur Mike. Bravo, c'est bien. Ozo Sepelanango, c'est bien bon. Mais sache-le, Eza Makambo ba Pasteur Bate à Bisote, Obota enfant bâtard. Sache-le, Obota mwana lisumu. Alors, ngala banda o croire na o ki oza servante de l'Éternel parce que bino pe ba yembi bozara basa inanzambe. Mais apparemment lelo penanga na comprendre que Ozala inoka envoyé bato bayaka ko détruire basali na nzambe. Nzamba pinisara ba serviteur na ye soki idée ezalaki ya Pasteur Mike parce que la chair est faible. Mais soki yo utaki na idée na depuis Australie oyaki ko pengwisa Pasteur Mike. Po okoma na makamba bazemi obanda ko sepela boy maman, sache-le que zobota mwana oyo akobota mwana lisumu. O a pengwisi Pasteur. Oyebi ke ko pengwisi oyo pengwisi Mike Kalambai. Oyebi bandimi combien oyo babimi na église bazongi na mokili. Siko bato nyonso babimi na église bazongi na mokili ba na charge na yo Zawadi parce que yondo yaki ko pengwisa Pasteur wana. Yondo yaki na ba projet na yo parce que non la Sabino Zawadi na église à Pasteur Mike soit disant après avoir que ça la nyomi titi mais elle était toujours joyeuse.
ya ozala na pasteur Mike. Donc eyaki mission na yo Zawadi oyaki pona ko détruire mosala nzambe. Mais yeba yango mutu ayaka ko détruire mosala nzambe, nzambe abetaka ye 1000 fois koleka mosali na ye. Alors lelo yo saeli biso robe bomonde alati robe na ye wana pona olakisa biso ke aza na zemi ya pasteur Mike azo sepela. Bato bobimaka na mibala bato bosepelaka ezaka mabe te. Na obima na mobala bato aosomelinga mutuka kutu na ozwa zemi na obota mwana na ye na nko. Et na suka lango ce sont les enfants nde basubisaka ba réalité belé. Yango mona mutu musu bando botama osala na o bato mabe te. Mais bando botama na vie ozaka muta malchance. Makamno nyonso esimbaka te. Ata bozaki 5 personnes ba ozwa bato nyonso 4 yo baboyi yo. Makamno nyonso ekendaka bien te vi na o mbilinga bando botama vi na o ezalaka ba problème sur ba problème. Parmi bana wana baza bana oyo ba parents na bango bazaki lokwa bazawadi au sepela na makambo soni. Donc ba parents na bango bazaki lokola bazawadi. Donc elle est très à l'aise. Il y a aussi la vidéo parce que ngaso na ki Zawadi si réellement Zawadi azaki enceinte ya pasteur Mike. Si réellement Zawadi mutala ki victime et pas pasteur Mike, Zawadi allait se cacher. Zawadi alinga divorce na mobali nete, peut-être que c'est mobali na enda linga rabo ya Zawadi. Mais Zawadi a le courage même de poster que azo regretté même pas divorce ya ena mobali na donc alinga jamais papa bana na yo abotisi bana 4 mazo baka regretter kokabana na bangote. Zawadi aza missionnaire ya diable, aza envoyé du diable. Baza bato bayaka na l'église bayaka ko détruire ba ministère bayaka ko pengwisa bana nzambe parce que bato baza ba chrétien o baza ko ndima makasi te. Makambo Zawadi aye nango na réseaux sociaux soki oza pena mwana nzambe olenda okota makolo mibale te ozonga na mokili. O préféré mokili ke église. Parce que na kati église okuti nyonso ya mabe. Siko bandimi nyonso ba okweyisa mapona makambo Zawadi asali. Zawadi zemi olakisi biso wana tomoni na biso yango te. Po to ana batu na réseaux sociaux bayela biso zemi kutu balakisa menzoka AliExpress. Bongo ya yo nengo tie na robe wana nana ngo confirmer ngo par ba femme insensée mutoka nga no monoka liboma femme insensée. Nako confirmer le kwa bongo te. Ba insensé o bazo soutenir yo wana. Ba insensé o bazo mema masumu likola makamba lokuta. Bango ndeka nde ba ko marteler robe wana lati na AliExpress o na kati. Zeme kenda liboso ezonga ce matin. Pourquoi chaque fois tu postes des choses et puis nga na comprendre yo so ozo poster o landisa lien ya ekukwanze mbono wana mama osa succès bongo te. Zawadi osa no succès te. Succès ozo luka wana na kombo Mike osala ngote po ozwa ngote. Ba luka ngo bongo te bazwa ngo bongo te. Batu ne ba comprendre yo te nga de na comprendre yo. Zawadi nenga zawana sora poster lo mo boy sur Mike. Ayebi ke ningisa réseaux sociaux. A comment manipuler réseaux sociaux nde nika zaka osala. Donc à poster loko. Après avoir que poster loko, so y botali page Rolando mona ache lien ya nzembo na yo wana ya mabe wana. Envoyé du diable, la sorcière. Okuta na nzambe Zawadi. Ngana oloba pona bana nzambe bele oyo pengwiso bimisi bango na kati église ozongisi bango na mokili. Nzamba ofuta yo. Alors voilà les amis, message na ela ibino lelo. L'insensé, la sorcière ya Zawadi a posté robe soi-disant zemi na ye bandi komonana. Mais ngala bino toyebi ke baniki ba tshela biso kutu ba zemi ba filma to mona. Donc eza nango eloka sikate. Bo s'emporter te, bo benganga te yango na sali bino vidéo les matins comme ça parce que muta benganga te Sarah tala kuna nyonso eza mensonge. Zawadi n'est pas enceinte, je vous confirme encore. Soki Zawadi ana zemi ba makangu na ena ba mibali ne mususu. Toza bazo bate parce que Zawadi a eu biso, elle n'a jamais couché avec le pasteur Mike na normal. Elle a toujours parlé de Fumangani et de vaseline. Il faut pas oublier. Derrière le Fumangani, c'est pratiquement impossible pour qu'une femme tombe enceinte. Toza na ba docteur, toza batamayele, toza bazo bate. Alors, Zawadi veut manipuler la communauté congolaise, veut manipuler les femmes et les hommes insensés comme elle.
Et biso batamaele l'aura biso basarato là, on sera jamais manipulé. Donc justement vous mes abonnés, nalingai bokota na kati ya manipulation ya ba insensé te, yango na elibino lelo na tongo lelo Zawadi a posté encore photo na e soi-disant Zemine bandi kobima. Alors, na otike la bino temps pour que bota la vidéo yango et puis bota la ene ngazalaka joyeuse na église à pasteur Mike tango mazo présenter. Bota la vidéo wana et puis soka information musu c'est ça la famille, je reviendrai toujours pour nous passer bino ba information. Restez branchés Tolanda. Il y a eu la levée à promotion à et un travail à faire avec c'est ça que vous savez, c'est que la salle à l'eau, la papa la maison, la formation, la conséquence, ensuite à voter la suite et puis ça vous rendez-vous. Une adoratrice du Seigneur, il faut l'écouter pour sentir la voix du ciel. Et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu nous bénisse. Nous croyons que votre séjour. Voilà, nous souhaitons un heureux Toko Zawadi. Soki azoyemba motema nzambe ezobeta popopopo. Bana nzambe baopambwama ye Zawadi na biso. Soki asimbi kobina koloba te nzambe alola akitaka na ngwende. Nalimaka